Kangu Madimba lumweni benu mosi lutala bantu batatugangiza mpasika bantu bankaka kume bantu bakulu bokwane ludia iba luno ibau baba tatugangiza mpasi konsu ntangu lutawane polisi kada sala kisalu lutala kisalu kasali polisi muntu yokabakiri yani mosuluwa yani neni kuma ekon yufula mukusongane baba tatugangiza mpasi iba bokwane bunu kwa kulu madimba luwa benu mosi keti mosi kwe yani ngesi na leo nani wa bunu komuna nani peti ngene mundani mosi kwa ngai mosi kikiula mungi groupement kuzei kwa kikiula kuseja wikalanga yani mbozazi mosi kikiula mu groupement dindembu mu secteur d'Ingebe mu territoire di Madimba bon ba taganza mpasika yikoti seji bo boba kukawira mu kikuma na bakangi biso na kikonka na embouteillage bakangi bino na embouteillage na kikonka pona nini usali nini wabyo tukatozalena ngo bayibaki yango banani bayibaki ngaba tunazalena bango bazoki ngana nzela bazoki ngana mbanza ngunga na mona ki 3 personnes na kati bazoki ngana nzela tango tokomi awa otemi na embouteillage to basengi bango plaque nde bango bakimi ngana tikala na kati yo tikala na kati bakangi yo donc bato ano yebango te yen mbala iboso bakanga kiyote bakanga première fois awa topotana na madame nanga pona problème mwana lumweni babantu batalugangisa mbasi batata bamama matoko bandumba bateritwadi Madimba lumweni batalugangisa mbasi akatikikata mwifika kuzee kukani munzoka leni yibako bona talaba mosi baba tatu balemukene bolu tala chauffeur dingani kani bagonda yani mosi sika lutendulula mama lutiri muna katiki kamini wa chauffeur dina yiwa yani mosi nzima bona tenduleti mama makariri bwe nazaki na parking na Rikini namoni garçon moko aye atuni ngai oke matadi nabia na oke matadi ono toza 6 personnes na ebisi ete camion zo charger eza kuna ngate muna charger ngana zo landa nde abite biloko toza nango na camion na yego kokate po toza 6 personnes awa tokomata 4 personnes so tokomi na kolofuma tokozwa 2 personnes kokwa mwasi na kokwa mobali mais awa tozwa chef à famille na ba oncle mususu na tuni ba siko baza wapi ono baza kaka pembeni awa babengi chef à famille yango chef à famille to sololi na ye na bibo batu musu baza chef à famille abite nga aza na ipen mais zwa ba petit frère na rompe wana ndongo zozwa bango comme ça bokita na cité verte po bozwa ngai mutu moko oyo ayaki na parking akoti na kati ya mutuka akoti na mutuka tokiti avant entrer campus batu mibale bakoti mais batu wana mibale bakotaki bazalaki na bakashine nga na ebisi mutu akozwa nga na bongo yo ba oncle yango lobi ya ba jeune boy ayebisi ape ayepesi nga réponse que na famille na biso totikala so na ba mikolo te totikala kaka na bana mike biso nyonso ba jeune na ba jeune atomoni chef à famille na biso azape kaka jeune botokozwa yo apona toke na station cité verte toke na station cité verte de 19h ti 20h30 chef à famille azo ya kaka te après ba 20h40 moto moko eye moto wana eye moto wana lobi ke oncle alobi akokende susu na bino te bino bokende na butu comme ça yako ya kolanda lobi na tongo na cercueil bozwa 100 000 francs oyo bopesa chauffeur asomba carburant bokokoma na kolofuma kokwa mwasi akopesa bino 70 000 po bobakisela ye bapesi nga 100 000 na koti na station nasombi carburant tobandi koya tozoya pe très bien tozo solola pe bango na bakashine na bango mais o azaki liboso azaki na kashine te bato asimaka mutu bazaki na bakashine bango mibale tokomi na péage na pesi mbongo bapesi tozwi billet tokatisi badeklare basuba nabi tango nyonso nga akesomba billet mpo ani bino bokenda kosuba te na telemi comme tu as na péage bapise to pousse sur liboso to komi na Kimpika 2
oh basusu nesi bango te na butu ngalinga ko telema pamba te eza voyage à butu na ko telema pamba te to bandi ko progresser tozo solola na bango très bien na komi na madimba grand frère na nga bengi ngai aza architecte ke na ne mwanda benga Patrick Ozawapi na ebisi naza na madimba mais nazoke matadi batu naza na bango ba okitaki mpese bazokende bembe so na kitisi bango nga na ko progresser pona ko matadi apesi nga programme que non dimanche naza na programme to rosa soko komi bongo zonga mais to moi na ba réseaux sociaux ba carré ba camion moko apatia kimpese lukala alors ndongo zo tambola butu ko linga te ko tambola yo moko bokangana na baninga tozaki ensemble un téléphone ekati na yebisi batu tozaki na bango. Yes, parce que non, grand frère n'a auto benga ke bakaraki ba camion mais nga na tikaki action wana te mais photo tambola na cortège tozo tambola na cortège bango ba pesi nga réponse que biso toza bana nzambe makambo wana tokutana na ngo te ko bange loro te tokende to bandi ko ya papa to komi na kikonka bande comme sous to bande ko landa na bango batikali to progresser 3 personnes et to komi na entra zongo 3 voitures wana to bande ko landana ba yebsinga ke telema to somba biloko enga na telemi 2 voitures eleki ngai bango bakiti basombi biloko ba yeko zonga na kata mutuka etatika siko neti ngamoko na yebisi bango te il faut to landa mituka ana noki parce que trosion européen ezara bien te na progresser papa to komi na droite to leki virage ko sara ba camion na komi na droite na moni mituka ana bango mibale na landi bango tina ke na koti na espace ya entre bango mibale to bandi ko landana biso misato tozo landana papa to komiti na mbanza ngungu to ngito banda descendre ya poto soirai les 2 voitures wana ba pesi ba clienta bango batikali na se retrouver ce qu'on ngamoko na bi est-ce que na progresser bendenge mbanza ngungu kolofuma na osala 20 minutes bango pe ba lobby ke non ba koko bati ba fanda ki wana banda 17h mais to comme déjà héros bon tika na progresser kaka na foncer to si nzenze nyoso et to si nzenze nyoso to pousser liboso to ngitozo à droite poto mona entra sep na moni net le boko moko leki ngai na balusi kingo boye na moni eloko te na progresser et ka to leki entra sep na droite wana poto zwa ngomba to bona kolofuma na moni ka mutaka na sima na ngai pa loboko pa fekangi ngai tia mutu kana permis no te tuzo boma yo ba moko na moni eloko etuba mingai le temps na simbi bo na moni makila na pesi bango réponse que non na okufa nga moko te to okufa biso nyonso allez na accélérer le temps na accélérer oya zaki na panzi na ye na sima par o akanga ki nga boye jusqu'au maboko na nga a bloquer ngo compteur na kiti na sima est-ce qu'on a senti peu me ko mukuse le coloscone accélérateur mais oya zaki na mupanzi na nga na kiti ya liboso alongo est-ce qu'on a kiti ya liboso ya vandelinga sikoyo asimbi frein le temps ka simbi frein wana ko simba frein na ko fungola portière batindiki ngai batindiki nga na mbango wana ndenge kamne bana sa ba zigzag na rouler tui na kati ya terrasse na ko na terrasse na lamuki na telebi na talibo kamne yango wana ezokende ce qu'on a senti ndeti vertige pe meko mukuse na ina landa boy na bina okokate na bitika na ganga ba soda sepi ba koyoka na gangi batu ba yoki te na mekisu ko landa mbango pe mana moni mukuse na moni lumière moke bandi ko ya ko bima wana bango siko ba bungi na telemisi ba camion wana ba camion boy ko telema na bi ata bokozwanga te bolandela nga camion ba yibinga camion na mati papa na pusani na komi place moko accident salamaki batu bakufaki so 5 personnes boy bakufaki na longoli bilamba na bine bilamba za pembe na zanga moko bako bomanga pe est-ce qu'on a longoli bilamba na bi téléphone à prier ndenga za soki babata maki place na telemelaki azo kangande na ganga ki na gangi mama ki mpamvita tata ki mbangu na beli koko amazi nkaka nkisi nkaka keta so na za mwa ki santu mutu ka nele ki santu te Simba yo, Simba yo. Simba.
oyo troisième fois nauti kokanga moyibi oyo meselas libosa banoko fana na kikonka ezalaki problème aye koyiba mwana ya 3 mois nalandi ye nakekanga ye na carrière ya mibale na oyo kanga ye na makambo ya singa courant câble ya SNL na Nkandu akomaki petit prison ya Makala prison ya Kasangulu mais sikoyo na moni so ya libanda touti okanga ye na makambo ya coupeur de route bayibi mutuka na Kolofuma nde toye koretrouve awa na Kikonka nde tokangi mutuka ngo yango oyo bozomona na nzaya liboso nango alongoli déjà baplaque abomi na kati mais to retrouve pe na baplaque na kati baplaque yango pe les mêmes na chauffeur pas sur place batie mbeli na mutu tozusaki traitement na butu sikoyo na tongo yango babimisie po l'état yokaye bazalaki misatu na kati ya mutuka mibale baza en fuite bon pour la libération etali makambo etali biso te etali makambo eza likolo na biso oyo eleki biso parquet biso moye tolanda mpe tosambisa parquet eza te et biso tokoprotege bango te biso toza police tokotindika qui de droit nde mutu ayebi eloko akosala na bango.